Lisolo moko bandeko et bandi yango yo tolanda na bandimbola avec Didier Parfait, toujours sans défaut, sans tâche. Bandeko balandi merci bisika nyoso bozali pe boza kolanda ba film na biso. Bisika nyoso boza koyamba yango Nzambe apambola bino. Et voilà pour un plaisir na yo. Voilà tozo banda histoire. Zolo amboa balobeka ukakate. Voilà babenga bango bazolo amboa pona nini? Banda bambongo na bango mokili eza kondima. Ba misusu bandima ma mbongo na bango silaka te. Na ndenga bien quoi. Voilà bandeko na lisolongo. Ezalaka mobembo tomona mwana mobali akota mboka na wewa. Mwana mobali oyo auti kotanga licencié na faculté oye moka yebi. Mwana mobali babenga Eze. Mokolango totala zonga penza na mboka na ye. Auti parcours ya étude na ye na université. Lelo azozonga sirma kombo sika bako bamba na ndako. Po famille na bango bandimike moto liboso atanga mingi yeyo. IC Network, merci pour na ba film kitoko oza ko proposer na public nyonso oyo balingaka ba film nigérien. Eze akomi na ndako na bango. Mama na bango Nora atali mwana mobali alobi oyo yo ezangai mama mana na ngai bala moko babandi ko sepela mwana tangi kelasi mwana zongi hey mama na ngai mwana na ngai ba sepela ko kasango sango malamu bande ko sima famille lo bakovana mwana nga deni ko deleki malamu mama tala nzamba zali mama nzamba osala tout va bien mama na ngai mwana nga na yebi oyebi na kata ba prière te liko na yo na sambela ti na sambela nzambe pa sali akokisi yango yeka toke na kati oh na sepeli kozonga ndako mama oyebi nde na moni oboyi na kutu na santé malamu esalinga bien toke na kati ko ebokasi ndeko nanga ifunania akende koluka koni kala mingi tazozonga mais nebi kutu te poni tazongi ti leroy bon ça va aza bien très bien oleki na yo tala kitoko awa mibali bazobeta batura zana bosanaki pardon napesa lara wewa mama tika na yo mwana yo akolela lara wewa te Eze auti kotanga azonga na mboka famille na ye toyebi tomoni bango yeyo lopango mama yambie masolo koto nzoka nde ifunania leki ya Eze chike webinga fana kende siko na ndako po mama zoluka ngai na yebi webi so tikinga sikoyo na ozalanga moko isolé yolela na malile ko sala ngai koloba boyete ko chike oso malile poani ça va no baksa motango nzoka ifunania na lopango batunie pa ya yaya koto nzoka yeba jenda ifunania yana yo Eze azongi yana nga Eze azongi aye depuis ka azana ndako na bino ba tambo sisango balobi Eze yana yo aye voilà mwana mwasi nzoka na nzela ko kata koni nzoka mwana mwasi mayele bele mama yebi kaka kekenda ko kata koni nzoka mwa ba jenda yango mwana mwasi mayele bele kaka voilà tango mwana mwasi azokola bayaya pe batiaka misu bazanga kate voilà libote vandi merci mama yaya bando kenda vraiment na zanga yo bambula penza tenga pe na zanga oleke na ngai mais nayebi ke mama to monani déjà ça va en tout cas nzambe merci zongi enfin et ça libiso bien nzambe merci na zongi en tout cas service national esili na absence nanga awa makambeleki ndenge nini ya grave te badaka kozalaki awa il y a 4 mois otikaka ngana leki na yo awa tozo meka kaka mais nzambe azosala na ye ok kasi ebongo igwe ina famille royale bango nini na bampaka basana bango kaka malamu baza bien mais ifunania kende kozwa mbeli kuna tokata nani bafruit oyo kata malala kata nyoso ndeko na yolia tela ndenge bayamba moto mayele voilà bayamba licencié mikolo yo aza na ndako na bango nzoka masola bolingo pe ezanga te masola bolingo ezalaka kaka voilà totala ye wana baza ko masse
massage belé. Nzoka ba master na ye bayoki son totala boye mibale baye koluka ye eze oh moto yo vraiment yo kenda kotanga ba français milai obwakisi biso bana mboka babeleli libanda nzoka na kati ba massage ya ba tendresse bolingo pe na mboka tika nzoka yango ekomi na lera ba massage bato libanda baza kozela ese bima bakoto oyo bimawa ayoki son ya bamasta na ye mibale baye uzo na Jackson moto mayele licencié liboso ya mboka moto mayele na kati ya mboka oyo kikone tu moto na ngai Jackson moto na ngai uzo babandi kosepela mais yango makambo ko pena isala meli obo ndenge nini oyeboye otiki biso oyebisi biso te na c'est de vérité kala mingi na zongiao na kasa ki bino kutu boyaki liboso nanga zela nanu nalika na yeba siko kala wana na kati ozosala ka nini yango kanga maka kuna na c'est vérité ulina kosa sérieusement na étudiant eza ba étude nazo sala naza concentré na ba étude bo comprendre nga tant ka na zongi boyiko naibi ke non université sili mbala moko na banda siko recherche na koti na pale nanga moko siko na bimisi ba journaux na bande ba site ba bande ba recherche na koti tele loko batami yangoy recherche yango nzoka mwesa pembe nzoka nde master zo sala recherche na mwesa pembe master keba nzoka ba master baye babadi ko seka moke bon d'accord to bima libanda to kendo baye moko photo sala ke mukolo lelo penze sala retrouvaille telaka master kenda zonga basepelaka na sango malamu bayaka na ye bayaka kotala ye po basepela me bandeko bato ampiaka na bato ampiaka voilà batambola balobi esengo kipaka piaka te voilà to mona eze ba master baye na chéri na ye kozonga na mboka bato nyonso bayamba sango voilà mokolo moko recherche batambola na ba cravate na sa moi koluka ba misala basuki na coin babando bete masolo obine na sa boyko na bayi nanga ba kopoyo tongo tibutu tambola makolo moi otoki okauki mosala pete bandeko na ngai na nde mangolobi wana ngape nazawa na okanisa ndenge wana un jour nayebi kaka non bon mambe kosimba lango mena minute toliaka tokende pale topema voilà ba chômeur bato ba français milai batambola ba dossier na mapeka mosala ngo ti lelo ata moko bazwa te babandi ko rappeler oyebi kaka semaine passée toleka na usine wana tokoteka demande oyebi avant-hier toleka na compagnie wana babandi ko silisa bakomba ba compagnie na monoko sapato sili likola kotambola na ba demande d'emploi na mapeka voilà bangwana bakei bazonga hey tela eze mayele ebele licencié chômeur et l'autre côté eze mwana na ngai eze mama mais ndengo fandika boye yo moko libanda nakanisi mais na makanisi emati boye likam nini okoluka musatele na baninga na yo lelo na okena ngate mama na okena ngate bani nengeni mama nalobi na okena te lelo na vandi qu'est-ce qui se passe bone boy ko bima lelo mikolo nyonso combien d'années yango bana na 6 classe bima boye na sa moi oluki ozuite tambola mboka mobimba vraiment ozuite na suka nango mo batu batanga te lokola yo bazana kutata la diplôme te bazo diplôme bazo ba misala po nini bazana ba connexion siko yo toza mayele belezo zo musala te na comprendre pas na yo te comprendre te mama malembe ko bima kaka esengelo kende continuer ko rechercher ça la recherche soke otamboli mais ezaka ke non lelo mane ko yaka suna likolo te yo bima nde kende ko luka musala na ndebi ke un jour ko simba oyoki ngai pardon comment na ngai continue recherche kende landa baninga na yo ndeka bakenda bikonyo so yo pe landa bango na tie déjà bilé na mesa
mais na teko na pozo liate on a dit ko tuna ndata soki likambo nini. Bandeko zala na chômage quartier pe ba kopesa kombo mbangu licencié sans boulot. Non kenanga tena tika mama na raisonner po misusu penza bampiaka bakoka ngo te po soki na quartier babandi kotanga bato mpiaka yo poza na kati na diplôme munene mayele toboyite ba français milai toboyite mais soko fanda kana ndako atata na mama tima ndefu ebimi na mbanga okosambwa akobanda na famille tina quartier bango misato bakendaka ba recherche mosala na ba dossier na sema peka tongo tipokwa moi nyose kaukelaka bango na nzoto. Mama mbote mbote na yo boni bino toza malamu nakanisi bino bolomele mbi boti wapi mama tokendaki na ville totamboli kolukaka misala même ma mère tika lelo koma sulikamba ba français na diplôme te e koma ba connexion lelo lekindenge nini nangolo na nzambe espoir esilite mère tozoka bulo un jour ekosimba nebike ndenge bosa wana ti bokozwa mosala oyo kutu ye eze azolemba kokende kozonga abaye mais naza koencourager kaka mpo nayebi ke un jour makambo ake kosimba. Mama siko eze aza wapi aza na kati savali kambo te. Voilà baye kobeta masolo ya ba recherche bakobeta masolo ndenge babwakisi bango na ba secrétaire na ba réception ba compagnie eze yaka moto yaka na nwao mokolo mosusu baye lisusu vraiment lelo za na retard boye pona nini ko boye bana tongo bande ko sani malembe kwa tala butu mobimba na lalite ata mokete webi na passé nuit nanga ko ken internet ba recherche ko kotsa ba demande na bandi ko tinda en ligne na luka ba recherche na ba boulot na recherche na banda awa na kende boye no occupé na kende boye non tozoki moto lelo penza na lamukeli bango na charger mégabyte na bandi ko kota na recherche lelo ba sentir ngati mokolongo tolanda eze licencié chômeur tala nde bakomaka tala bamayele tellement eleki ebele abandi kosala mokili na ye ka liboso na ye acreye mokili na ye monde yango acreye mpe ya mpiaka. Mais eze mama nakati kokende deja koluka misala ti ozaka na ndako ti sikoyo nayebisaki mwana ngai nabondelaki yo kotika nanu te koabandone te kolemba te webi eloko malamu oyaka na pete te nayebi mama nakokende mais sikoyo naposa eloko moko boye naolandela mare na ngai eza très sérieux kompani moko boye nazwaki na internet bandimi bapesanga mosala balobi non naluka kaka laptop ordinateur portable wana soki naza nango comme ça tobandi ba correspondance na comprendre makambo zolo bate mosala neni bapesi yo wana bon kobanga te mama tika bon eza nango na tina toyeba mosala ngo yayo ndimelanga kaka eloka naza nango besoin sikoyo laptop so na kaka ordinateur portable correspondance kaka ba masolo bandi pe bapesinga mosala laptop sikoyo okozwa ngo ndenge nini mais yango na des problèmes so na yebaki ata prix nango ata bambongo ndesi na sisi likambango mais na yebite no banda wapi ezaka combien pour na kosomba ngo mama ezaka cher mais nebike soki na luki kaka te ba $300 na laptop asika boyende mama ko mona nango te wana mbongo na sala nango te mais zana na tourner nano soki na ko bunda tina ko kangisa mbongo wana ça va to luka kaka mère nanga mama sala nga na zala mama ata wapi soko ko defa soki ndenge nini na peso liloba nanga soki na suka laptop na beti kaka mo ba code mère nanga fie ko changer voilà badeko baboule ezo kemba po chômage ekembisa mutu mutu nyonso linga vivre mais chômage nde mabe
bozolanda lisolo lokola mama ayoki doléance ya mwana mobali mwana mayele me mosala te mama tamboli yake wapi ayeba kote oyo moto aza te na ndako oyo oh mama Nora nzendo echezendo boni mbote na yo mbote mama boni yo naza malamu nazotala oza na esengo makasi boye nakanisi likambo malamu nani azobala mwana na yo ezeto eza ifunania moko tazobala papa mwana nga mobali kala ta kokoma moto ya mbongo mpenza na mboka mpe aza na posa ya ordinateur portable defisanga kaka $300 comme ça soki na sombeli ordinateur na kozongisa mbongo na osima mais nazokomprendre o malamu te boni moto aza na laptop sima komi na mbongo ebele papa na ngai tala makambo eza ebele omoni mwana nga mobali azokolabore na bakompanie minene na mokili yango na bapesi mosala alors siko mpona komaka kosola na kompanie wana balingi aza na laptop ordinateur portable kam te kosalaki kompanie wana efandisa mosala malamu defisanga mbongo bon ofutanga mbongo mokoni bon kala mingi te bambongo ebanda koya ebele mwana nga soki kaka bandi oyebi mwana nga ye moko akofuta double akodouble ata mbongo wana oyebi kaka te papa kala mingi te aye kodefa mbongo kote oyo sava kende na yo zonga na pokwa nakopesa wa mbongo papa nanga nzendu mama ke kokota banyongo kwa yoki ba projet mona na ya mobali aza nango alobi communication ezaka likambo ya correspondance na kati ya internet voilà mama sepeli alobi papa kumisama nakoyaka na poko na ya kozwa mbongo voilà mama azobunda azosala nyonso ti banyongo ake kokota banyongo po mwana kelasi mwana mayele mwana na ye azwa ordinateur portable oyebi ndenga ye mbangu lelo mwana azotala mama azoya na basourire ebele azoya na esengo ebele mama mwana yaka nauti komona mutu moko boye adefisinga mbongo mama ozwi $300 kaka mpo na ngai mama en tout cas merci mama malembe tala vanda wana obi mbongo oyo zwa selango malamu ekopambola vi na yo ekosalaki baporte efongwama zwa mbongo osomba kaka ordinateur portable soki kaka nayebi ke mosala na oyebandi bambongo ebele koya mokili ekokumisa yo mwana sepeli mama ke kosala boye mpo na ye kendi mbala moko kendi kosomba ordinateur portable voilà bandeko topesa chance po moto nyonso ata mayele eleki ebele me soki mbongo eza te aozaneka na ntina te na miso ya bato bakobanga yo te na diplôme me soko bando tanga bambongo bapesi yo kombo ya bien mokolongo bandeko abandi akenda mpe kosomba laptop ntango abandi masolo na ordinateur portable makasi kaka na bamegabyte likambo nini oyo bandeko abandi barecherche akoluka mosala en ligne mpo bacontact azwaki deja na bakompagnie balobi foto zalaka pamba na correspondance okomi biso mpe tokomi olandaka evolution nyonso na internet mpo bainformation eyelaka yo pamba mpe na ntango nyonso mais tokende tozonga mwana mobali azosala mayele na ye mpo mbongo yango azongo te mpo abongisa baprojet mosusu mbala moko abandi kobaya agangi yaize likambo nini yango ogangi boyiko ogangi nini boyiko bafuti kompani bafuti balobi nini yo naza na posa ya modem tala bakombo azobimisa modem oui modem yango eloko nini modem eza kaka mwa appareil mwa mokie pièce moko boye bakotisaka na laptop soki kaka kokotisi yango obandi konavigue na internet ale kompani ete eza na poto bobandi kosolola sikoyo so nazangi yango laptop mobimba oyo eza na ntina te soki mpe naza na laptop ezanga modem nakosola na motu te etikali sikoyo modem esili te bobandi nde kobanda
Ah, chérie nangai. You have not Mais namoni zo ne sengote banda tongo. Nazotala yo, ça ne va pas. Problème neza wapi? I need money. Nazana posa mbongo. What do you need? Oh, oza posa mbongo posa la nini? No, Ah, baile. don't bother. Tazango likambo na otetika nao. Don't say Ah, that. kono babo eteko. Why am I your girl? Siko yo poli nazaka chérie nao. Na moi sino poani. Likambo ya yo eza ya ngai. Ni zo déranger yo. Okay. Let me OK. tell you what it is. Bon, n'est pas problème ndenge zali. I need a modem. Nazana posa modem. I have a laptop. Nazana laptop na ndako. I need a Mais faut modem pour na connexion internet. Love. I know we have talked about Nebi ke sito sola déjà makambo yi. this. But let me ask Mais you. tika na poser na question mususu. This line of internet Siko is yo, where you want to go. ba connexion so luka na internet wana. Ba compagnie yango ozoluka. Est-ce que yango penze loka gezangi yo? Yango nazoluka. Don't be angry if I Bon. ask again. Kosilikate so na tuni lisusu eh. Are you sure it will yield? Oza sûr que ekofuta yo? Oui oui. Okay, OK. I will give you the money. Ça va na kopesa mbongo. That's mine. Na opesa mbongo wangu. Eh, yo kaka yo. Eh, opesa mbongo. Eh, nalobi na opesa oti. Ma. Alobi akosala boye pona ye eze. Ata bolingo apiaka. Mais soki pona koluka mosala esimba ngape na koluka mbongo. Basi aboye bazalako, mobali asuki ya pesi. And money. Libala te kaka kisheri kaka, mo jenda kaka. Mazo soutenir na bambongo na ye. Ayebi ke lobi makambe ko simba bakosekaka, bakozalaka bien. Mbala moko totala ba recherche bandi. Connexion pamba pamba 24/24. Mama aye. Eh mama, Explain to me bon again. expliquer ngana no ndeni kasi ordinateur portable sala ndenge nini yo? Na expliquer que déjà ko mama. Explain it. Expliquer nga lisusu na comprendre. Bon ça va yoka. It's very simple. Na pesa ko sala ngo simple. Very big company. Bon moni ezaka boy. Compagnie ateza na Now poto. chose me as the Soki representative. bandimi nazala représentant na bango ana Nigeria. So that's why I have Sikoyo this laptop. il faut nga na bango to solo la kato correspond tout ça la ba correspondance. Comme ça na zoka ba détail ya makambo nyonso ba osala. Ngape na ba musala na ngeza nini. Allez. Soki ka ba wando futanga to sepeli. Eza ngo simple ya solo te mama. Eza capacité. So you will be at home. Donc sikoyo ofana no nanda kwao. All your money. Donc mbongo no nyonso ebanda ko yaka ndengo na kaka zo yaki zo kota aka bongo kaka. Bashara ba mbongo na oyebisa yo. Village will not be Mboko eko etala eko yeba ngai eko ningana. Mwana ngai eze sala biso tozala tango azobwaka miso amoni leki na ye ifunania mama mwana mobali wana nde nani ifunania wana moninga na ye moninga nani asa deshe na mibali Will you marry ebosko yo bala ndeko na yo Yes. He is a good d'ailleurs aza mwana mobali malamu ye yo pe mwana mobali yango mama I'm going. nake na ngai ok Stay ye back and eat. ça va zela mwana mboli yako I'm not hungry. tena za nzala te Brother, ndeko brother, bye bye. au revoir ye pe face so brother. And you are azopesa mpe mbote yo tiki mpe mwana yo mwasa ye na mibali awo tala yo betele sola ya ordinateur tika problème eza wapi yo likambo nosi bapesi yo ordinateur tika olandela leki no boye ti wapi lobelanga nano bambongo yango yaka ndenge nini mais yaya alingi azala yaya ti po esengeli te leki quand même asalaka oyo akosala na basola mibali boye keba bajenda ebebisa bana basi alingi te leki na ye beba voilà totala licencié azwi mosala na internet correspondance kaka moi butu tongo concentré kaka na baconnexion mama ye kotala nakoseka mama azozelaka ajour bakotangele badollar po ayebi kakotaki baniongo likolo ya ordinateur oyo bandeko basala biro na ndako bayebi ke ya eze
aza na bureau na ye na ndako compagnie na ye ezalaka na ndako na sa nzete mikolo mpenza tala ndenge bazolengela ya eze mpo bayebi ka venir ya famille moto ya mayele na ndako bayele bilei alobi batika na bango batika tellement que concentration leki apeti akolia eza te bilei ezongi na ndako bandeko baluka banginda na internet na ntango moko boya bimi ake wapi tela forme tela arche nsoka bwaka biso mona princesse ya mboka na bango la princesse azotambola na bagarde na ye pe voilà toyebi pouvoir royal esalaka mpe ezalaka pouvoir royal yango ezokamba mboka na bango croisé mana eze bonjour ma princesse boni napesi yo mbote mbote na yo pe kombo na ngai eze nakosepela tosolola ngai na yo ok naza awa nazoyoka yo lobati ok nayebi nawuta na nga famille royale te lokola yo toza na biso bafamille kaka ndenge mwana mais nasepeli quand même toza baninga eze wana eza eloko apasi osenge ngai bon natuna nanu mpo nini olingi ngai na tozala baninga bon c'est parce que omoni nasepelaka na famille royale namona yango vrai kozala na famille royale ya danger bon nazala honnête nali nazala lokola yo pa mbala moko kaka esili mais oyebi nafanda souvent na mboka oyo te ndeni oyebi ngai omoni makambo nde ozoloba oyebi kaka yo natiba moto akotala kaka boye kotelemi boye na mboka oyo na moto azalaka o na moto akendaka azongaka moto nyonso fo sentir beauté na yo ata aveugle kutu kosoko leki ayebi kaka ke beauté moko eleki awa oyebi ke oui aveugle akotala te mais akondimaka non oyo beauté ya princesse tala nasepelaka na beauté na yo merci mingi pe yo poza drôle oyebi tomekameka kaka oyebi nini bon nakenda no quelque part ça va toso ata sima kasi ok d'accord loboko ya princesse esali ye mwa genre atikali kaka na mwa ntunga parfum loboko sembesembe ya princesse oyo asimba akoni te oyo nzoto ya massage eze bandeko aza na courage asinie apeseli princesse idéologie ti otelemi wana na lela fort alors que misusu bapusanaka te liboso ya princesse mpona kopesa ta liloba mokolo yango azonga nakoseka makambo abie ezali awo ye moko kaka bando lobaloba mama mpe azalaki libanda azozela oh mère de mère mama na nga falo voir yango seki ebele boye ozozonga boye na esengo mbongo ye deja malembe mama oyebi mwana mwasi oyo aza kitoko koleka kutu ndenge nayebela ye mais princesse te bongo nani nauti komoni na nzela na nga ntina kenda recharger laptop osoli na ye ozondimela nga te parce que auti na famille royale nde tokolobela ye te azaka mwasi na miniti oyo ko tala oyebi nasengeli kaka tozala baninga ok d'accord alobeli yo nini bon alobi kaka ke aokende quelque part ata nsima tosolola comme ça eza bien bosoli na ye mbala liboso lobi toyebi te mais mwana ngai nalingi ozala concentré mpenza na eloko oyo ozosala na bakompagnie mindele na poto comme ça soki bafuti bambongo na biso koyebele nalingi te nazwa problème na moto adefisinga mbongo oyebi kaka ke famille royale mpe susu bakotala kaka boye ozokoka mpe makambo te mabe mama zela nanu ko zela bambongo ekoya bandeko azolinga mwasi na bapromese azokalkile kaka bambongo internet ekoya akomo signé na baprincesse nzoka tato oyo toyebi ye oyo tato oyo apesaka mbongo adefisaka mama Nora lelaki ke mwana nga aza na posa ordinateur defisanga $300 bandeko ndenga yebwe na kanda sûrement lelo explication eza te naza ndako Nora
Hey. Ah, papa langa Zendo. You're welcome. Boy malam. Bonjour Maman Nora. Toyoka ki malam. Olobaki bien okofuta mbongo na ngai. 5 mois okofuta. Siko ndenge ni mbongo na ngai. Zendo. Zendo. It's okay. Likamute ko silikate. Be angry. Kotombokate pardon. Likambu nyonso ezaka procédure. Mobali mwana nga mobali azosala na compagnie ya mindele. Na internet se babaki bakofuta ye. Soka zwi mbongo na ye na kofuta yo. Listen to me. Yoka ngai Nora, yoka ngai. Yoka. Nalingi mbongo na nga sikoyo. You said you will pay me this money. Olobaki ni keno mbongo mwa oyo koleka te sikoyo ti lelo nazozela 5 mois. Boniko Nora, pesa mbongo na ngai. Do you understand? Ozo comprendre te? Like I'm telling you. Papa nde nalobaki pardon. Ou bien lelo bakoma kotina mbongo na internet. Connexion kaka mbala moko. Oye bien mbongo ngo selongwa kipoto. Ezotambolela ki ba fleuve na océan. Ezangi kaka kota na ordinateur. Mbongo bakos ekosanzama na ordinateur bakopesa yo. I said to you. Mbala mona ekofuta yo. It's okay. Boyende ça va. Likambote. Nazala nga zoba na yo. Na kei na pesi yo une semaine. Na lingi susu te na yo ka ba histoire. Masolo te, explication te. Soko futinga te. Oko separate na ona kosala. Is that the cup? Bato nyongo baye. Papa zela nanu yaka. You know, I called you back. Oui bien, na bengi na simana yebisa yo. Une semaine, isa kutebele. Olobi une semaine, nga kutuna mwana ngo bele. Soki luingi mbongo ata lobi. Kutu avec intérêt na kofuta mbala moko. Mbongo kutuko, esele ki ba pont, ekatisi ba fleuve, ba océan, eleki ba continent. Kala mingi te, ezo bimsa mutu na ordinateur. Nora, une semaine. Et comme kosenga mbongo na mvuluba encore bato nyongo pe bayaka na décision. Oui, yango papa. Oye petite connexion er moko so rappelle perte ba réseau. Er moko so rappelle perte ba réseau papa mais lobby. Oh, une semaine ezebele. Ko ganga te, zela mwana nga mobali. Azwa salaire kaka liboso mondela futaka bien. Mama tika bandoto. Oki mongo kwa mutu wana na yoki ekona saki na ndako ya una bimiti. Ezaki papa depsa ki ngambongo. Yende mutu apese ngambongo wana yo sombela ki laptop. Aye ko silika likola mbongo na ye. Mama tala. Abiye pale kisiko buti wapi. To vanda kimia te. Asa na mwa patience compagnie ko futa. Siko ba futa mukoni niko. Mama malembe. Zala chempo mama tiana se bako futa nga compagnie ko futa. Parce que nazo tala ka laptop na yo mikolo nyonso. Nazo tala ngo. C'est comme si un jour ekosanza mbongo ozo yebala te ya ndenge ni ekosanza mbongo 5 mois yango pena eze. Olobaki ke 5 mois ebele. Mbongo ko bima na laptop. Mbongo ngo zo bima kaka te. Siko mbongo ko bima ndenge ni. Mama tiko loba boy ko tala nga boy te. Ate ko totali nga boy ti nazo beta ordinateur na ngai. Tala makambo yo za procédure. Eza likamba connexion. Botika na luko naza concentré na hôtel na musala ngai. Na ebi ni nazo sala na musala ngo. Na ebi compagnie onde balingi ngai. Pendinga ba futa ngai. Kimia ko. Eza likamba ta makambo eza kamba la moko te. Mutu yo ayebi aloni. So lingo buka. Okosela na luka même nzete kola. Ye ikamba la moko boya buka. Ayebi kaloni azela. Mama kala mingi te. Mbongo ko bima mama zela mwana mobali tika ba promesse laptop ebimisa mbongo esanza mbongo depuis quand eze atakutu eza kino ordinateur ngo ezala ekofongwama soki butu bakotinda mbongo bamona ndenge mbongo ekobima mbala mona ordinateur kokanga ngo sute bongo na poto batinda mbongo kasi totala ndenge koyati Nandemeli pardon ese nebi ozo sala mais pardon nazo sela moto ya hier ce soir pardon bon na yobi manaluko pour moto azo tia makele boy naza mal à l'aise mama tika bandoto mama zana patience malembe mama kowela te likambo nini oyo à suivre tout c'est la bongo deuxième partie à histoire. Voilà ba oyo ba pesa ba promesse bazela ba compagnie foot en internet. Voilà bande ko bazo c'est la mbongo ebima na kati ya ordinateur portable. Sinon mbongo nyongo ekomema ngambo. Tolanda.
pocket, put me the man, show me your pocket,